ndenge tomataki na convoi tokomi Mbandaka tosali na Mbandaka 2 semaines tomati transport ya masuwa tokomi na Kinshasa bambula bapasi basouffrance ti tokomi na Kinshasa toyezi kozwa transport tomati Kamba ntango tomati Kamba tokomi sikoyo tofandi kuna na Kamba 4 mois sengo munene mpona papa Simoti Mbangu kokomisa biso fo nelikia na biso tolingai tokoma na mboka Brazza te tozali bana ya Grand Équateur touti mobembo na biso toye na Kamba mpona kosalela tata Molimo Mosantu yango wana tokomaki na Kamba tosali misala oyo biso tosali na mboka Yelusalemi na bonzambe na ye sika atindi biso koto na Congo Brazza ete tokenda kuna na Kunzulu tokenda kosala misala oyo ezali kuna na mboka Bumba na uti na Bumba voilà tolingaki tango biso komi lisala tokama mbala moko na 16h moto epeli biso na kati ya masuwa na kati ya Benjamin Male moto ebimeli biso na kati komanda alobi boye te bakimbangisi bondela nzambe na bino tobandi koyemba banzembo tomoni mbala moko moto ekiti na kati na moto wana komata mama ezalaki moto lokola ezalaka te moto yango ezalaki ya brin Kunzulu ezali mboka oyo eza kolengele mokili mobimba mpona nzala nzala monene koya kati na mokili mobimba nzoka nde na Kunzulu nde awa na Brazzaville nde ekolesa mokili mobimba tina wana ya mobembo ya biso tata Molimo Santu abengisi biso ete eve wana tosala yango bongo mokili bayeba ya solo te azali nzambe na ndoto oyo ndenge elotamaka epa Farao pe ndenge ye moko abayiti amoyaki ndoto wana ete ngombe sambo ya mafuta ngombe sambo pe ya misuni tokolala tokokanisa Kunzulu tokolala tokokanisa Kunzulu oyo nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bazilaka makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele
nkamba ya moto ekobandaka na détermination ndakisa bandeko na biso bangala kuna na kati ya République démocratique du Congo na province na moko ya province ya RDC basili kobwabutaki mboka ya bule na nkamba ya luselemi ya sika na ntina ya misala ya bontongi nkamba maboko sika boye pe tata nsongi ya nzila babafuma mbanza yende patron ya kolona pe kobokola yende moto akokabolaka bato ke groupe bato boye bokosala na chantier boye bokokende na loso bino boye bokokende na manyoko nde bomoni délégation monene oyo ya 144 bangala tokoloba bien bangala 144 basalaki ya uta lobi na butu omboka ya Brazzaville bakatisaki na nzela ya mandombe mpe bakomeli biso awa na kati ya plateau de 15 ans destination na bango wapi Kunzulu kasi yambo ito tokende Kunzulu na bango tokoyoka bango nano ndenge nini bayaki mobembo elekaki boni kobanda na bangala koya nkamba mpe kokoma awa na kati ya mboka ya Brazzaville na plateau de 15 ans. Voilà elongo na biso banto nyonso tozali na mokili mobimba oyo tumesana kolanda menga na kimbango télévision na kado ya kopanza sango topesi bino merci bozali ebele tokanisi bongo papa révérend Marcel Vatusidi papa révérend Tebitika bozwami merci pour la confiance kopesa na menga na kimbango télévision elongo na mama tokei pe bongo epai ya papa Jean-Paul Bekene nsatu zola elongo na molongani na ye topesi bino bambote yekosola na bino pambate bozali délégation oyo tata fuma mbanza atindi euti nkamba eutaki bangala ye na nkamba oyo na Brazzaville awa okende Kunzulu na ntina ya misala bandeko bazali kotala biso na mokili mobimba otala kamera bomeka nde kosolola na bango kotalisa na bango kombo na yo nani outi mboka nini mpe maye bokutani nango na nzela maye obokutani nango ti boya kokomba ya moboya ete boya kokoma nano na nkamba. Merci mbote na mokili mobimba biso bavolontaire ya Grand Équateur touti na Équateur précisément na Bolomba tolongwaki kuna na Bolomba le 8 mars le 8 mai ndenge tomataki na convoi tokomi Mbandaka tosali na Mbandaka 2 semaines tomati transport ya masuwa tokomi na Kinshasa bambula bapasi basouffrance ti tokomi na Kinshasa toyezu kozwa transport tomati kamba ntango tomati kamba tokomi sikoyo tofandi kuna na kamba 4 mois ngai mopesi na sango mamamba maloka protocole ya lingomba ya territoire ya Bolomba tokomi na kamba tosali 4 mois sika papa adumisi biso po tomata Kunzulu na misala na ye esengo munene mpona kotika mabota na pasi na basouffrance biso toza na interieur ya musika na zamba mpona kokuya kopesa kombo ya kopasi mokili ma okiyangani nzambe tokumisi oyo tonetolia ete oyo toyei koluka tozwela yango. Merci mama sika boye na kolongwa na zamba kuna esika bokozalaka na mboka ya kati ti bobima esika bozwaka masuwa eza mpe combien de kilomètres? Ezali 60 km. Okoyaka ndeni tokoya ntango mosusu na mutuka to moto ntango mosusu mpe boye na makolo ti toye kokóma na libongo tozwi barnière ndenge tokiti mpo tokóma Mbandaka balenia wana po tomisa bino Mbandaka tosalaka 2 jours na nzela na kati ya mai 2 jours ozwaka balenia ozwaka siko na Mbandaka kozwa masuwa bokosala combien de temps mpona kobima Kinshasa? Mpona kobima Kinshasa tosalaka 4 jours tobimi Kinshasa na masuwa mpe mbula souffrance yaya lokola vage oyo toyaka touti kuna valeur ya kilometre na biso 2500 km mpo tomata kamba 3 transport na nzela epo tozwi makanzi mpe toyeba bozaka na intérieur bokosalaka nini mpo opesaka bino lomeya wana mpona kozwa transport ezali mpenza nzela moko molai mpo te boka kokoma bosalaka boni? Tosalaka tolonaka bilanga bakafe banguba oyo tolonaka bato ya salaire mpe bazali batangisaka baenseignant misala nyonso ezali yango wana epesaka biso mwa boye kokanga motema ndenge mpe toyoki te papa abengi yango wana mpe tomati depuis bolongwaki kuna ti bokosali 4 mois na nkamba combien de mois à peu près? kuna tosalaka 1 mois na nzela
sikoyo lokola tosali na kamba 4 mois sika tosali 5 mois sika bebe bokomi kamba bosali papa azongisa ayebisi bino esuki tale bomata tosali bamabanga babilanga tomatiti na aéroport kuna tokei kosala bilanga kuna pe tokwati basantier badungi basantier ebele wana mkb tosalisali sika ntango baoyo bakunzulu bazongi aye kobenga esu Grand Équateur bomata na kunzulu yango wana tomati mpe ntango bolongwaki na kamba boyebi nzela nini nzela ya pepa ya pepa tokatisi chenal te ndenge mpe toyei komata mpe bangomba wana ya na basaki ya masangu na mutu ndenge tokomaki lobi na mpoka mpe mituka ye komema biso ekomisi biso awa esengo monene mpo na papa Simoki Mbangu kokomisa biso mpo wana elikia na biso tolingai tokoma na mboka Braza te yazwa lokumu mpe apesa biso mitema na mpiko oyo toyei tolongisa po ete tozwa elonga tozonga nango esika toutaki eyokani merci mama mbote na yo mama mbote mama na cadre masolo tozali kokoba bandeko bazali kolanda biso banano kotalisa solo kombo na yo mpe mboka oyo titi tokutana awa na mboka ya Brazzaville. Merci mama mpona kopesanga maloba kombo na ngai mama Pasi Basanga Liongo. Eloko etindi ngai mpona nakota na église kimbangiste papa na ngai na mama na ngai. Pasi Basanga Liongo uti na mboka nini? Nauti na mboka Basankusu, nauti Équateur na mboka Basankusu. Kokangama na yo na tata Kimbangu nini kosala kokangama na tata Kimbangu oko na ye nzambe na yo kosalela uti na ye kuna na Basankusu okiti na ye na ngamba bokatisi na ye awa na kati ya Brazzaville. En tout cas mama merci na landio na maloba yo pesi ngai nga na ndimeli papa Simoki Mbangu mpona papa na biso azalaki mwana nkole kati na lingomba oyo bakangaka bango na baninga na ye mosusu bakimaka me ye atikalaka kokangama ayebi ete nzambe ya solo nde papa Simoki yango wana biso bana na ye totikala kaka na lingomba oyo ndenge abenda biso matoi ti lelo ndenge akenda kokufa akufa kaka na lingomba oyo alaka biso alobi motu moko alongwa kati na lingomba oyo te mpona papa Simoki Mbangu Kiangani azali nzambe molimo mosantu epuis lisusu mpona na ya kondima papa Simoki Mbangu Kiangani nalingai kokufa ndenge nazalaki awa nabelaka maladi moko mabe nabelaka nazalaka na zemi ya jeune fille na ngai oyo ngonga na zemi eza kobima te nazalaka na mobali na ngai okabwani na ye me ngonga wana nazalaki na kati ya hôpital nakufi naza komiyeba te nakufi ndenge nakufi nakomi na mokili moko ya kitoko nazokende nazosepela siko papa moko azalaki liboso na ngai balabala moko ya kitoko alobi ke zonga tala kuna yo kewa tala kuna na nsima bazobenga yo natala boye nazokuta yango eloko etindanga ntina lelo nde natika mboka na ngai nasali 3 ans na nkamba mpona kosala mosala ya kivolontaire yango etindinga ntina ye Brazzaville tozokende kunzu kaka na mosala na ye yango esepelisi ngai ete nalanda nzambe na nga papa Simoki Mbangu Kiangani. En tout cas napesi mbote epa mokonzi na biso papa Jean Maludi tokendaka bachantier oyo tokosukisa ya ntanda tokendaka bamatiti tobimaki jour ya vendredi na butu baaparta ba 0h esi mbote na yaya na ngai ya sami kuna na mboka Basankusu mpe mbote na bana na ngai bao bazali kuna na mboka Kinshasa bana yaya na ngai mwana ngai Rachel napesi mpe mbote na mama na ngai mama Mobote mama Pacifique napesi mbote na libota mobimba napesi mbote mokili mobimba mpe napesi mbote awa na mboka ya Brazzaville
mbote na yo mama biso bino bandeko na biso mbote mobimba ngai mama na bino na wuti na Equateur matisa mongongo na territoire ya Yakoma nzambe na biso papa Simon Kimbangu nde abengi biso te toya tosala makambo ya mosala ya kivolonté mpo tozwa mapamboli na kati ya mboka ya biso moto atambola te ngai moko nde na wuti na territoire nayaki awa mpo na kozwa mapamboli baninga na biso na mboka balinga kotambola awa mpo basala mosala ya nzambe te namoni mpasi ebele kolongwa Yakoma nafuti taximene 50 000 si kolongwa gbado si gbado kolongwa na gbado businga mama bolimbisi kobanda kolongwa na Yakoma kuna betana na nzela na bino kolongwa kobanda na Yakoma kuna elekelaka boni bakilometre boni lobana mwa makasi po wandeko bayoka bino kolongwa epai biso mpo tokóma Yakoma 30 km mpo tokóma na Yakoma bon kolongwa na Yakoma ti gbado tokpe mbani na taximene tokpe na mabele nzambe abikisi biso nafuti 50 000 kolongwa gbado lite mpo tokóma na businga nafuti ezali 150 km nafuti pe 35 km mpo tokɔta masuwa tomoni mpasi tofini comme nombre na biso ebele tokuta na bandeko na biso ya gbado ya businga tofini moko mbula ebeti biso tomoni mpasi mingi ti ntango tokomaki na mbandaka na bandi kobela ti nakomi awa na kamba nasali 2 semaines kaka kobela kolia te komela te nakonzi moko moyen te nzambe na ngai nde abikisi ngai mbele na kufa ti sikoyo pasi na pasi nde toyaki mpona kokende sikoyo kunzulu tomati bangomba komata kokita mpona komema banini bamasango ya papa nde tokomi awa na grand ville ya Brazzaville ndenge tomati tokiti na mikumba mako na biso ekomi na pasi moko ya koloba te sikoyo ata 100 francs tozali nango pe te nde tokende kunzulu nzambe moko akobatela biso botika biso baninga na bino te mosala tozosala ekobikisa biso na mokili biso na bino nyonso na mokili mobimba ezali mosala mpo ya biso moko te ya bino na biso na bino nyonso soki bozali na bolingo bokoka kosunga biso mpo te tobika nazali na mingi ya koloba te nazali moto ya mongbanzi voilà mama yo ozali mongwanzi bon message nini okopesa na bandeko na bino bangwanzi communiqué na bango na monoko na bino ya mboka nde bokolobelaka mpona bayamba bambote na yo bayoka ete yo komi na mboka ya Brazzaville kangbanzi kateye kangbanzi ko kazulo ye dongo noma ndenge nome ko mbiko ko mino mene dunge ni sango me kingban ka ko don ndenge na mina jilingo ni ko na dungo fete ko me kingban za ko kazulo ye nongo no kama longo ka kilometre kwa ta 2200 km na ko zolo ka igatege kamba tege Brazzaville ko kazulo no na mende menza pa lo batanga mbi tata tembi kombi lo jilege ko pasteur ti paroisse bengbele alo zilege ndembi gago ne du merci maya tambi ale sungambi mama te ntambi na gbati tenengo ni matonzo mingi tozali kokoba na kati ya bainterview na biso ndenge tobisaki bino bandeko balanzi mingi na Makembangu télévision ezali solo bongo délégation ya tata Fumwambanza tata Nsongi ya Nzila nde atindaki bamama na ye bana na ye na oyo bautaki kuna na likolo bandeko na biso ya Equateur bayei awa bayaki na nkamba mpona kosala misala tozali kokoba malembe tokoka koyoka mama faloni susi na ye kozalaka nini ya kobetaka na ye mbela bandeko baye awa bazali na mboka ya Brazzaville bakozonga nkamba otutisami motema oyi na elamba oyi na eloko ya kolia oyi na nyonso papa Mbenza azali sala koli na yo tinda okomi likolo bato ya Equateur bandeko bali bakozwa bakokabola na yango moko to mibale bakoyeba ndenge nini ekosunga bango kotala distance bandeko na biso basali tala sacrifice oyo bakokoma na nkamba esuki wana te nzambe aponi mpe bango kaka baya bakota kunzulu po bapesa maboko nani na biso agro pastoral esika wapi tozali kolona kobokola manso ezali oyo tokomona yango na bilili na kati ya menga Makembangu télévision mpona kutokoka kolesa mokili ndenge elaka ya tata nzambe ezali tozali kokoba mbote yaya
me loba mwa makasi okoka kotala kamera kombo na yo nani otalisi biso mpenza mwana ya age lokola yo kosala sacrifice ya makasi kolongwa likolo ya mboka ya Equateur mpona koya awa mekana nakobetela biso nini mpenza ekanga merci yo na tata molimo santo. Merci mama kombo na ngeza mama Ornibo nazali mwana Equateur province ya Mbandaka na mboka Masango likambo oyo etindi nga nakangama na tata molimo santo pamba te nazalaki moto te akomisi nga motu na kati ya bato na bande omona na lokola eloko ezanga ntina yango wana nakangami na ye depu mboka Equateur ntina kamba Yerusalemi ya sika ti amemi nga na mboka Brazzaville atindi biso na mboka Kunzulu mpona kosala misala Kunzulu yango nde kolesa mokili mobimba nzala oyo ezoya na mokili mobimba Kunzulu nde yango wana ekolesa mokili mobimba yango nde papa azoloba tolona tobokola pamba te nzala ezoya na mokili yango wana kolona kobokola tozali kotika yango te tozokende malembe oyo papa Fumwalongo atikelaka biso elaka oyo atikelaka biso yango wana ezali kokokisama malembe asaleli ya nini oyo mpenza eloko nini okutani nango na age na yo oza nango nini okutani na yango likambo nakutani nango nazalaki na mboka basanfu nazalaki na mama yaki awa asali 3 ans nga na ye depuis basanfu na ye na Kinshasa nafandi pa papa na beti ina nazalaki na programe ya nkamba te kasi nafandi ka bomutema naofanda bobarezonement nanga nazoyoka ndeni bazoba nanga te yaka na Yerusalem nafandi mutema kai bandobeta yaya nde nayebisi yaya fale nga nakota nkamba yaya nde alobaki ke na le 27 apres na fete ya bamama ifale ntokota na ye na nkamba na ye nakomi na Yerusalem na banda kobela mingi pasi vertige na butu me depu nakoma na Yerusalem nayokaka lisusu eloko moko te. Pesa na tata Kibangu merci na monoko na bino ya mboka na kamera na biso ndenge ekina bokolobaka biso tokolobaka tata Kibangu oye ye kaka bino bokolobaka ngo ndeni na monoko na bino ya mboka papa Simo Kimbangu kianga bolimo wa sonsol olange ofolange nkende eyo matolomi Valentina tokolobaka ete kikuku ya mama Mwilu ekokauka katenda kisana nsima bozali komona kikuku ya mama Mwilu butu mobimba butu moye ekokauka ntina nini tala bandeko ya plateau de 15 bayebaki te kasi tata Nsongiandila tindeli bango délégation ya 144 personnes baye mama ya mama Mwilu bangwana bazali na kikuku bazali kolamba mpona bandeko na bango balia bie bazala bie tomoni mpe na ngambo kuna mama ali kosala madesu ya lingomba nyonso na nini mpona kokanisa bandeko na biso pamba te papa jalonga na baki yango moto ya nzala bakotalaka ye na libumu ozali moko ya bandeko bauti na délégation ya Equateur nini yo kotalisa na biso kotala mama mokolo lokola yo oye na kati na mosala otala nano kamera oyo bisa biso nano nini bombi na kati na motema na oyo ya esengo na ya pasi na nyonso omoni mama naza na esengo makasi moto lokola ngai ya liboso naza mama veuve natiki bana na ngai na bakoko na ngai na lupango baza 15 toza na tata aza te mwana na ngai mwasi aza na libala te tozobika kaka na pasi mpo na ye kote oyo ngai namonaka pasi kokata bakoni na zamba nateka nayoki papa azobianga biso ngai nakomona pasi kokata koni na zamba nasala makasi mpo te nafuta tike nalanda papa na ngai ndenga na ye na matie masuwa liboso natiki lopango na ngai 1 semaine mpo na kozela masuwa tina nsima wana lokwa tokoti masuwa toye kokoma lisala tolingaki kutu topela na masuwa nauti na mboka bumba nauti na bumba tolingaki ntango biso okomi lisala tokama mbala moko na 16h moto epeli biso na kati ya masuwa na kati ya Benjamin Male moto ebimeli biso na kati komanda alobi boye te bakimbangisi bondela nzambe na bino tobandi koyemba banzembo tomoni mbala moko moto ekiti na kati na moto wana komata mama ezalaki moto lokola ezalaka te moto yango ezalaki ya brin
moto wana ebimelaki nsima na ngai na kati ya bage mibale nayoki molunge na pivo namona moto ezopela ekamusi biso liba ndeko manda bande kotomboka lobi te yo olingi ozwisanga likambo na bana na nzambe yo moto osali likambo oyo nayebi yo soki oti tembe mbala ya mibale nakobwaka na mai okokoma Kinshasa te lokola nzambe abateli biso tokomi mama tokomi tosali mosala MKB mabanga kokumba ngai nalongi na santi ya dungu mpona manyoko ya papa ngai nalongi na santi ya dungu kaka mokolo ngai nalongwi kaka mokolo ngai na mati camion naye kozonga epabu naza na kosepela makasi mobange lokola ngai nakende komona mboka oyo nazalaki ata na elikia te nazalaki ata na likoki te nazalaki ata na transport te mpona konyata awa yango napesi nzambe na ngai merci mama. Voilà maman toyoki outi bumba mama esali biso pasi kotala na jour lokola yo kokata koni mpona kolia awa kasi likambo ya nzambe esengaka bamakesa courage mama elike na tata nzambe alobi meme baoyo bakufa ntango ya kosala likambo bakosekwa po ete bakoka kosepela na biso elongo yo monoko ya mboka na bino mekana nikotalisa na biso to mpe kopesa bambote mpo toyoka no ndenge kuna na bumba bokolobaka ngai nakoba monoko na mboka soki nakobote na monoko na mboka ondima ayinange nango yapaka mbote iya ayinange nango emiye ndeko bumba apembo iye kotongela simo kimbango momo ige mimwete jula ye itimbe aligelegi limbo jigande angandi yenzambe welewe mingandi momo tolotole mimombiti ae semidiolo momo ige mimwete julango momo apage page dieka yongongia yapage kelekele aina voilà matoto mingi mama mama tokolala tokokanisa kunzulwe tokolala tokokanisa kunzulwe mama biloko tozolambela bana papa Simon bandeko na biso bangala bauti RDC bayi kosala mosala monene ya kunzulu mosala papa ekolesa mokili mobimba yango tozali kolamba bo tozali kobongisela bango bamisusu batikalaki na nsima bakoyaka na banzala baya kokuta deja tosi tobongisimo eloko ya kolia mpo balia mpo bapemisa nzoto na bango na kimia ti kozela mokolo oyo bango bakokende kokóma na esika oyo bango bazali kokende na mboka wana ya kunzulu ya kosala mosala makasi ya papa Simon azoprepare ekolesa mokili mobimba matondo mingi papa tala koni yango oyo boye koni oyo boye tozo kolambela bana bandimeli yo balingi yo na se na moyo oyo baye kosalela mosala ya kunzulu tozali koyoka bino omoni kikuku oyo nga mama bibi mama abana ebele mama pusa mama abana ebele opeshka tozawa mpona bana na biso bawuti nkamba bana na biso bawuti nkamba bazokende kunzulu tozolambela bango so basisi kolamba baza na mwa mikolo bakosala bazongi na bango kunzulu me biso totikalaka kaka mpona koyambaka bapaya donc ndenge eza wana tolambela bango aire moko nde baosala bango bakuna basisi totieli bango bakantine nga bazwi bakantine bakesokola ntango bakosisa kosokola baye biloko ebetoka bolikaboli bango bale na bango donc eza bongo papa Simon Kimbangu kiangani fomo aza nzambe mpo na maboni tolobaki bilanga eza munene basali baza mokie tosutuka na butu wana tolali basala papa bakomaka te bakomi totondanaki na esengo yango wana na makasi oyo baza nango te moto akotelema na bango aza te yango wana vraiment tata nzambe apesa biso maboko na bato ya mikili bazoyoka biso biloko kolia ezangaka te ya kolata ezangaka te savoi bilamba mpe ezangaka te mwa sucre mwa basukali wana na mwa bakafe ezangaka te yango nde mite epesaka bango makasi ya mosala tosisi bongo na komwa tata mwana mpe molimo santu tozala bomoko bango na biso amen umela na yo mama opeshka toujours en avant bambote na mama Mireille na musika azali mama ngai namoni mabundu epesi posaka na koliaka mabundu na ntunde ingeta mama mabundu eza awa mbisi tolambi mpona bapaya papa lobi tokotalaka mopaya na elongi te totalaka mopaya na libumu yango tozobongisa mpona bapaya na biso balia
mama okolia okomela kotonda na fufu lokolo olobaki na ndunda okolia na yo mama ndenge esengaki bamame tokolala tokokanisa kunzulwe tokolala tokokanisa kunzulwe mama mwiloye bonita odini bopele lodi yanga bopele mene merci beaucoup wazaki mbote na monoko nini ngombe na kingombe mwana kisi mbote pe na tuni santé ya papa na kingombe tata tozomi ana présenter ce qu'on connaît na biso manso oyo lekika sa monoko solo ya kina kingombe okay kamera zako kabisa biso penza lobunga bita Grand Équateur ngande biso dongo so boso mbifa lokinata songo batano lokini bota ibiso na pasi mais lokimane papa simo kimba okiangana lokitita ibongo mbondo lotombiti mbandaka asina mbandaka lodali lowena mbandaka 2 semaines lokola nota Kinshasa limeta centre d'accueil et mobembo momodikine bodo asali ya papa simo kimbangu isolo donga boso mbifa bato kuki baena sambo bato kuki baena sambo lokina mabota biso famille papa mondo famille papa ngandombe Monombi mama biju mwalo bindu mama biju mwana Josué loba kinita pasi atela lola sa pati ne botala papa simo kimbangu misala mingi limeta centre d'accueil lo noita en Kamba lo salita dungi lo salita Nkabe lo salita imprimerie vraiment botoma mabanga lo ni quand même souffrance qui ne papa simo kimbangu alobane aloyedi lo dalaki bopele mene lo batani bo ta Jerusalem opele na ndino ka ko programme e bodu ata kundu ta Brazzaville biso bibadali li meta Brazzaville denga balo yambi lo dina kimia lo dira ta centre et Brazzaville ta centre et Brazzaville de la prépara quand nga bo lo no ta kunjulu à santé de 15 ans de la prépara quand nga lo no ta kunjulu. Merci papa pour le merci oh merci oh merci. bana bandeko na biso ya likolo papa mbote na bino mbote mama solo bazali kolanda bino na mokili mobimba olekana kose présente kotalisa biso molai ya mobembo na bino mpe attachement na bino na ntina ya likambo ya tata Kimbangu. Vraiment nakombola tata mwana mpe tata molimo mosantu kombo na ngai ezali papa Emedo Epanga. Vraiment mobembo na biso tozali bana ya Grand Équateur. Touti mobembo na biso toye na nkamba mpona kosalela tata molimo mosantu. Yango wana tokomaki na kamba tosali misala oyo biso tosali na mboka Yeluselemi. Na bonzambe na ye sika atindi biso koto na Congo Brazza. Ete tokenda kuna na Kunzulu tokenda kosala misala oyo ezali kuna. Yango wana toye tokomi awa vraiment tokuti bino tomoni pe degré ya esengo oyo bino boyambi biso vraiment topesi bino matondi mingi na ndenge boyambi biso bongo pe tata Nzambe asunga biso na bino ete tokabwana soki totiki bino tokoma pe na Kunzulu na kimia vraiment matondi mingi ekozala epa tata molimo mosantu mwa muke oyo nalingai koyebisa na bino yango wana. Merci beaucoup.
kote lelenge lokola yo kangami na likambo ya tata Kimbangu mwa moke moko bete biso te loko nini mpenza etuta yo po ete kwa kokangama na likambo yango ntina suka boya kokende yango mpe na ngongo mpe boya kozala esika moko ozosala mpe bakope na yo mpe ezopesa yo mpe mwa moko to mibale na makambo ya mbongo. Mama vraiment mpo ngai nalanda tata Molimo Mosantu vraiment namona ke tata Molimo Mosantu azali nzambe bongo na bonzambe na ye abenga ngai ete nasalela ye yango wana natiki libota mpo na kolanda tata Molimo Mosantu nasalela ye bongo lokola na ye epai na ye ye moko ayebi makambo na ngai nyonso abongisa yango libota na biso nyonso mpe tata nzambe abongisa yango. Atondo mingi sokotalisa na biso nano monene ya likambo yango to mpe nde tokoloba kaka tachement eloko ekangi yo na nzambe elobi ke ngai na kotika te kino na suku oyaki na nkamba nzambe atiki yo wana te alongoli yo wana atindi yo na mboka Brazzaville nini okokotalisa na biso. Mama na ngai okombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosantu ya liboso esi matondi mpo azali nzambe bakonisi biso awa boyambi biso tozongisa mpe biloko matondi mpona mobembo tosali ya solo tozalaki ya biso mosika nde nzambe azali elongo na bato solo ye wana tata Molimo Mosantu tata Simon Kimbangu Kiangani mokokisi na bilaka nakoloba moke mpona likambo etali mboka oyo tokomeli na Brazzaville toyebaki te kasi ye tata Molimo Mosantu aza koloba ete ebandeli ya makambo eza awa na Brazzaville et c'est pour ma première fois mpona koma awa tomoni mpe yango mwa esengo ezali elingi te nzambe akosaka te na makambo minene oyo yasi abongisa ndenge ayaka akabolaka Kongo toye tokomi na ebale kuna tomoni siye na ye esika alinga kokatisa baboya te yakatisa te kasi mabanga ezaka monene wana ekabwana na ntina ya Kongo tomoni yango elembo na ngambo ya Kongo RDC tomoni libango ya monene ndenge ekabwani na misato maloba mpe yalobaki mpona makambo matali koyo toye mpe tovivre yango ya solo ye azali mokokisi ya bilaka to mobembo na biso ezali mpona kokende mboka Kunzulu biso mpe toyebaki ya biso mpe Kunzulu kasi na liloba na ye alobi ete Kunzulu ezali mboka oyo ekolesa mokili mobimba ya solo papa Diangenda alobaka yango bongo ye moko mokokisi ya bilaka tango ekoki mpona elaka oyo bayokanaki yango wana aza kokokisa mpe abengisi bana na ye bipai na bipai mpo ete baya kotia maboko na evre na ye mpo ete mokili bayeba solo ete Molimo Mosantu ezali ye tata Simon Kimbangu Kiangani Kunzulu ezali mboka oyo eza kolengele mokili mobimba mpona nzala nzala monene koya kati na mokili mobimba nzoka nde na Kunzulu nde awa na Brazzaville nde ekolesa mokili mobimba ntina wana ya mobembo ya biso tata Molimo Mosantu abengisi biso ete evre wana tosala yango bongo mokili bayeba ya solo te azali nzambe na ndoto oyo ndenge elotamaka epa farao mpe ndenge ye moko amaiti amonaki ndoto wana ete ngombe sambo ya mafuta ngombe sambo mpe ya misuni kasi lokola ntango ezali te tosuki nano wana mpo ete ntina ya mobembo ezali mpona kolongisa misio ya tata Molimo Mosantu na ekeke na suka oyo yali kosukisa yango si okomba tata mabe tata Molimo Mosantu ani ndenge tolobaki tomoni miso na biso eli témoin soki yo otiki mosala ya tata ndenge alobaki ete ata mabanga makosalela ye soki Brazzaville elembi ye atindi renfort baotili kolo na bangala baye awa ndenge mama alobi bantimaki na bango te elanga esili ezali monene basali bayali moke basotuka kaka tata Nsongi ya Nzila papa Mfumu Mbanza atindiki nkangu baye kopesa misala Brazzaville batelemi biso na bino totelema ozwi makoki ya koya te bazali kopela ntintani ya Kunzulu esika yo ozali ye bana kocontribue ndenge bandeko balobi
sukali elamba café nyonso mpona kopesa makasi ya bandeko bali kosala ekopesa bango mpe motivation biso na bino tokosala elongo mpona kopesa maboko na likambo oyo ekobikisa mokili mobimba wa bino mama ofalona nazalaki na esengo butu moya koya oliboso ya baitando na bino mpona kosalela nzambe yave nzambe ya mpungu tolendo nziampu tokutana mikolo ezali koya pambote na mabota na bino papa oye papa cameraman s'il vous plaît nazali na personnage wa slogan ya bandeko na biso mpona bakolobaka nini tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani mwana velela wazola wazola kaka ekaka yani kaka siko na monoko ya likolo kuna tokolobaka boni tokei na biso na monoko ya likolo ingeta tokei tata niki mbangu kiangani ye niki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki kiangani molimo mosantu olinga te kutke kut ye kaka na monoko ya mboka ya likolo na monoko ya mboka ya ingende ala ya monoko ya mboka tokei toyebi yango toyebi yango tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani oye tata simoniki mbangu kiangani mwembo mosenoke opale odebopala longoboni